Bandeko na kati ya chaîne ya Mokonzi ba vidéo ezosalama vraiment son ezokende bien te son ezeloko moko ya très important donc ba vidéo ezosalama mikolo yo bozolanda yango bino moko normalement eza likambo ya kolobela te mais lokola ezali chaîne ya Karine Mokonzi la baronne pe ba journaliste na Congo bazokende penza po basala bazolakisa biso pe bemission moko ya bien bazoyamba pe beinvite na ndenge ya bien pe soki tolandi bien ba journaliste o baza na chez Mokonzi na Congo baza penza na posa na courage ya kokontinue kopesa biso makambo ya kitoko. Alors bandeko mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonnette mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba na YouTube eloko ekontaka mingi ezali son. Soki nalobi lelo oyo nasala émission pona son lobi na pasaki journée pona landa émission ya Nadine Mukendi na avocat oya yambaki natangi titre pona makambo ya Madame Angelica Madelena pe natangi avocat na koti lokola nazalaki na ndaku te nazalaki na train et puis train wana eza train moko etiaka makelele te nalongwaki na province moko eza kota ba Italie nazozonga Vienne na tie yango bandeko na tie volume tina suka mezoyokana mabe na tiki nazotala image me nazoyoka te posa koyoka eye makasi donc nazoyoka na se penza bato bazosolola na nsima nanga nazoka bango air moko nalobi ou bien casque nalati eza bien te na chanze na koti na site oyanga volume ya makasi na kitisi ti na se nsima nango nakomokanisa sikoyo ba video o natalaka na chez Mokonzi natali nayebi ke se bapesa biso baexplication ndenge papa Miyatemu ba video mosusu atikaka ekontinue po aza na mosala la baronne apesa baexplication mingi nga mpe na comprendra yango eza logique des choses mais sikoyo ntango nakanisi Nadine Mukendi effort azopesa mpo na mosala Fenech Mokonzi
effort azopesa pona musala. Bandeko mususu o bazawana effort bazopesa pona musala. Sikoyo soki tozolanda ba video na bango. Son eza mabe to tozoyoka bien te. Bandeko bino bozolandanga bozo comprendre. Po majorité o botalakanga mingi botalakanga video te. Po tang bobenganga bolobaka bien. Ozobenganga tang mususu na voiture. Ozobenganga tang mususu oza na supermarché. Olobi nanga ozolandanga pe na supermarché yango obenginga. Misusu obenganga oza na musala olandakanga na musala. Ba misusu balandaka ngai même azana bana achebe écouteur. Donc boyokaka ngai koleka makelele nyonso ezalaga esika bozali. Sikoyo na chez Mokonzi eza na bémission bato ebele boko préféré kaka boyoka nanu bokolanda ba image sima. Ou bien otali image otie téléphone nosusu na poche ozoyoka na écouteur na casque. Ezalaka bongo. Yango soki totali ba chaîne ebele batiaka image te bamonanaka te mais bolandaka bango parce que son eza très important. Même YouTube yemoko po futa yo bien faut pesaka yepe son na image ya bien. YouTube akomango wana po okokosala na yo 100,000 views. Na 100,000 views soki son eza mabe to image eza mabe, surtout son soki eza mabe okozwano rien du tout. Mbongo moko ya muke. Mutu asali 5,000 views akokozwa mbongo koleka yo osali 100,000. Eza mibeko ya YouTube. Po mutu akontolaka ba video eza robot. Robot ayebo calculer son bien. Eza musala na ye. Alors, soki tolongwe kote mbongo, vraiment chaîne ya Mokonzi ezali chaîne ya monene. Eza chaîne moko tolingaka toratango te. Ata toratango tokozongela ba video oyo elekaki. Neti nga papa robot natalaka ya batu nyonso balekaka na chez Mokonzi. Premièrement parce que nayebi chez Mokonzi ezali source d'information, source ya inspiration, pe ezali chaîne ya leader Karine Mokonzi. Mama YouTube oyo tozali na monde Mokonzi. Donc eloko tout elekaka na chez Mokonzi. Premièrement na batu oyo basalaka bémission ezali très important. Na la Chine ezali très très important. Na ba téléspectateurs ezali trop important. Yango wana son ezali likamba munene. Bandeko na tie foti na mutu te. Mutu moko te aza na foti. Na lobi kaka parce que première fois nazalaki na dérangement makasi. Na vandi na kiti nanga bien na train. Na meli café nanga. Na silisi na lobi turoyo oriena landaka.
TV zaki pembeni nanga na train na tche bekouter. Na koti na landa. Chez Mokonzi na moni Nadine Mukendi ayambi un avocat. Vraiment titre pamba na première image nazalaki nesengo. Mais na bundani pendant 30 minutes na koki kaka koyoka bien te. Mbala moko posa kolanda bemission mususu ezate na komi nanga koyoka musique. Na komoyoka Betu d'Almeida. D'Almeida, ouais. Oya tika biso. Musique yangola. Na yoki banzembu, na yoki. Tina komaki. Moko na cheba moni bili na Cameroun. Simana zongi na ba OK Jazz. Ba Bozi, Bevoloko. Ba le Grand Mopao. Musique na musique tina komaki. Posa kolanda be mission mususu ezalaki te. Bien sûr na yebi ba son ezalango bien côté mususu. Mais kanda wana na raté koyoka bien Nadine Mukendi ndenga yambaka avocat wana na train ça m'a énervé. Tina komi na ndaku. Donc ndenge nazo sala l'émission boy. Faut siko na kota na ordinateur pour kuna. Et puis na kata ndaku même son eza muke eza na ba pareil et ko matsango kaka likolo na koyoka très bien. Mais na téléphone na bundanaki. Na bundani na chaîne mususu te kaka ya chez Mokonzi. Yango wana chez Mokonzi ezali chaîne ya la Baronne. Ba journaliste ya Congo bazana amour ya kosala musala kitoko. Alors bopesa biso son moko ya qualité. Son moko ya qualité toyoka. Tozana posa ya koyoka. Image moko ekoko beba to ekoko bonga. Mais son fo ezala ya qualité. Son ezali très très important. Soki vidéo tango esili ezo continuer pour papa Miatemo azalaga na musala, problème eza nango te. Eza problème, mais problème eza te parce que biso tokolanda oyo esengeli tolanda. Yango wana ezali likambo na nga na loba pona chez Mokonzi. J'espère na déranger mutu te, na lobi mabe na mutu te. Na sengi nde son ya kitoko eza très important. Soki moyen ezali bobakisi na ba vidéo ya qualité. Mais son ya kitoko eza déjà suffisant. Pona bino pe ba oyo bozolandanga. Soki nga papa robo son ya kitoko eza te bokolanda te. Même ikutu ndenge na tiaka son ya kitoko. Soki moko nazoloba vitesse ya trop ba misusu bayokaka te. Chaque fois, chaque vidéo fona chanzaka pe modèle ya kolobela. Nakanisa bozo comprendre nga soki botali ata vidéo nasali kaka na mukola lelo. Chaque vidéo ezali na modèle nango ya kolobela. To se comprendre bandeko. Botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.